Bonsoir, bonjour, bisika sur Bozali et Tozali. Ouais. To sepeli, pe na sepeli na tina ya ko répondre sur la question oyo. Papa Kambola tunaki que non, ceux qui ont kangi partenaire na yo donc a trompé yo. Est-ce que koki ko limbisa to pour ko limbisa te? Pe deuxième question ezali que non, est-ce que moi na oyo boti? Il y a moi sito à mobile. Est-ce que koki ko bala mutu oyo déjà ça la vie avant? Donc tous on est dans 4 maintenant. C'est une belle question. Alors, question c'est toujours que nous te répondre. Et voilà, nous sommes là, nous pour encourager. Nous avons question de kokota, puis tout ça la nini te répondre en mot. Donc, il y a une question à liboso, où on a qu'on a biso Kambola Lubaki, que non, ceux qui ont kangi partenaire na yo, azo comment a cheat, topé, a trompé yo. Donc, à sali adultère. Donc, ndenge nazomona question qui n'est là qui ezali que non mutu o déjà à bala. Est-ce que ko limbisa topé okoki ko limbisa te? Voilà. Bon, pour ko développer un peu, na sala na moi développement après ça na ko ya koloba o nini comment mi na Bible. Pour na ko répondre selon la Bible. Bon, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors, esprit wana, il vendaka kati na moto. Et dans l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'âme. Âme ezali bisika o ba sentiment na biso vendaka pe ba émotion. Alors, so total bien moto aza pena dominer mingi. Donc tout ba kino l'homme charnel quoi, neti l'homme actuel, aza dominer mingi na toloba na âme. Mingi pena basa l'esprit. Donc le bas qui n'ont pas au bassin l'esprit ça qui n'ont autour le banet qui n'ont pas tout net pas spiritualiste bah on ne va comprendre que non l'esprit c'est quoi mais ming chose autre qui n'ont pas communauté na biso ming ba africain surtout congolaise topé angolaise ba communauté wana ming batel la rapide na ming monsuni mais ngana zolo bela sikoyo sur le plan spirituel bon tout le bela nan âme siko dans l'âme ndenge nzamba sala biso. L'homme a utilisé ba sentiment na itope ba émotion. Or, ce qui yo oyo nzamba sala yo mutu. Oza kozwa ke no ba sentiment na yo donc sur le plan sexuel. Ozu ba sentiment na yo oza ko kabola ngona mutu. Or que dans l'homme nzamba cha esprit, acha âme, acha pe corps. Mais na kati ya esprit ya mutu bonzambe zali. Mais na kati ya âme il y a tout baba sentiment na d'émotion. Siko yo mutu oyo kei ke non oke ko coucher na partenaire mususu yeba ke non ofungoli ba porte d'entrée ya mutu ana asala nini akota na âme na yo po a dominer ba sentiment na yo. Ok nzambe acha ba vibration kati na mutu. Donc ba vibration oyo ezali positif et négatif. Basi pe lokola bazape na ba vibration oya bango. Alors mutu oza ko partager na ye ke non to ba ke non expérience yana sexuelle. Donc il collecte nini bo kaboli ba vibration. Mobali soka zalaki na ba vibration moko négatif pardon a couper ça mo pa ya mwasi ou peut-être ba vibration na ezalaki positif. Donc to ba ke non bo sali échange ya ba vibration. Alors si ko ba vibration na tango zo kota kati na mutu et fandaka. Au monde. Donc en réalité, tout le banet. Moi, c'est ça le la kumba. Kumba oyo te bi kumba negezala. Ka oto benga ka kumba musuna ko oto benga ngo yale. Siko kumba wana mais mobala za le la clé pour la kufungola. Alors so otali ke no kumba oyo ke no ezana clé na ngo unique oyo fungolaka. Donc c'est-à-dire que no basala déjà lien. Donc basala déjà auto benga keno amitié basala mariage mais soko juste ko kumba wana oluki clé musu pour fungola il funga maté mais il y a aussi des gens au bazala kana ba clé auto benga keno ba passe partout donc ya fungola kana ye ba kumba nyos donc batonenga pe na vie bazali donc bango ba fungola ka ba kumba nyoso ezape na mibali oyo ba mesana ko kota kutana nzoto ya basi nyoso mais mibali musu pe bazali lokola mesana na partenaire na ye soko pese moi si mususu omona a kokate exemple que non a roté les maté donc ndengwana na solo bela ya mwana que non
kochite eza nini bo partager ba émotion to pe ba vibration négative to pe positif. Exemple, au mesana déjà na mwasi no ndako bolala kanaye bosala ka mo bosala ka otoloba keno toloba ni to sala donc toloba keno bo mesana ba vibration moko sexuelle siko ba cerveau na bino moi bo tromper ngo ezalité na ndenge ni ce que non ozo sala mo na mwasi na yo to no mobali na yo cerveau ya mwasi na yo to pe cerveau ya mobali na yo ndenge azobimisa ba énergie na yo bo comprendre tant azobimisa ba énergie na ye donc cerveau na yo ayebi déjà que non énergie na ndenge ezokende ezokota na nzoto ya mwasi na yo bozo comprendre na zolobela mais siko mutu mususu so lobi que non oke ko coucher na mwasi mususu libanda to na mobali mususu libanda siko lokwa déjà cerveau na yo eyebi que non énergie na yo ekitaka place boy mais ce qui ok exemple que non to loba ok na on est en Afrique ok ko ça na été kobo na Afrique siko cerveau na po c'est parce que eza to loba que non eza pena c'est une science eza ne to loba cérémonie eza to loba eza voilà eza ne culte eza que non eloko moko ebatama c'est parce que quand on parle de culte eza que non cérémonie ou ebatama alors tant bozo ça la cérémonie wana donc tout le bakeno ba nzambe nyonso o ya spiritualité ba salini ba telemi c'est parce que olingi o libérer énergie na yo mais si ko tant exemple yo voyager en Afrique OK ko bimisa énergie en Afrique donc c'est-à-dire que non o kosi d'abord un cerveau na yo o kosi pe partenaire na yo donc o sali o to bengaka crime yangwana siko ceux qui to zongi na Bible to be ko tanga na Lévitique 20 Tobaniamona, verset 10. Donc, Lévitique, chapitre 20, verset 10. Totangi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Nabanda tolani texte très bien. Donc, et comment ce qui moi si na mobali. Moi, je suis azali marié, pe mobali o azali marié. Ce qui asali et kobo otobengaka adultère. Selon la Bible, l'homme et la femme bakuzala pini de mort. Donc, ezala ki ndengwana. Ezate ke non, mutu alobi non, eza volonté na yo soko lingi o limbicité. Mais or que dans la Bible, eza ke non, mutu o asali acte wana bango mibale, il faut bazala pini de mort. Mais comme le monde a l'élo qui non, tout le qui non, droit de l'homme, ils ont protégé bateau. Donc, l'élo va au binoté. Mais selon ton esprit, au partenaire n'a eu comme une personne morte. Alors, selon aussi la Bible, mutu oyo azali veuve, topé veuf, azana droit à se marier. Alors, le lot que non est tolobi que non droit de l'homme est à protéger que non mutu asali adultère to actuana moeba boma ezate mais toi dans ton esprit osana droit au divorcer naï. Alors tant au divorcer naï eza que non selon ton esprit aux autres partenaires na yo comme mutu moko assez akufa. Exemple lelo que non bandeko bele ba pese exemple OK non to yeba ki musicien boy azalaki na mwasi on tanga sali kobo ali mwasi ngo akobala lisusu tanga bali ali ayesu kozongela mobali naye. Alors dans la vie ya plupart ya batu oyoyo to basio basala be kobo to mibali o basala kobo abimi na ndako alibala akekobala mobali to mwasi mususu. Est-ce que batikala kana ba partenaire wana lelo au monde kokyo limbisi azongi na ndako mona yeka ka mwasi yango wana akokoucher na mobali mususu omwana mobali mususu abali tangu mususu mobali mususu abali wana na ndako akendaki akeli susu ko tromper mobali wana tangu mususu a tromper mobali wana baboye atiki akepa mobali mususu babali omwana ako tromper su mobali wana mais mobali ope susu abali akanisa te lokola sa abali mwasi wana kino atiki ali fidèle non c'est parce que c'est une malédiction abuka déjà mibeko oya énergie. Lokola buka yango moye lisusu azala penza ke no toloba ke no azala so na maîtrise ya kobatela libala na ye ezate. Na pesa sur exemple mususu. Toke na Deutéronome 22
verset 22 tina 24 bokiti menga na osuka un peu na moi likolo. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Nabanda tozolanda. Au moins, avec ça, il bosse le mini. Ceux qui ont coûté, moi si, yam oazali marié, na un homme marié, ceux qui basali ikobosa ni beaucoup boma bango. Pe na deuxième vexé zani keno, ata moi si, na mobali ba coucher au sana ni bobo boma bango. Donc, ezola keno, c'est la peine capitale. C'est parce que, bon, tolo ba neba ndeko bazolo ba keno ko kolimbisa. Oui, eko kolimbisa, mais sikoyo, loko la déjà viré sur un vandi. Moi le moi, ils ont des sociétés. Il y a moins des arrêts que non, avant quoi y a des kobo, il faut déjà que non, au ben da déjà esprit non, le bi que non, moi nazali mari, moi na quoi y a des kobo, ils ont été. Donc ils allaient payer moi pas si, moto a sa bimi libanda, ato limbisier, viré sur un et qu'on continue. Et voilà. Et ça va conseil aux opé ça pour que notre ba combattre là, ba mabala na biso. Bon, pour la deuxième question, on de quoi poser qui, il y a les kamutali que non, ce qui okoki ko permettre moi comment moi na yo ya mobali abala que non, moi sûr déjà à ça la vie. À ça la vie kala. Donc ezali ba réflexion to pe ça mon tout temps à se comment à se réfléchir quoi hein na ndingi à monel makamo mais ngana bi que non réflexion na on ça nango ming penza na Bible. Pour sorte aux autres dans la Genèse 38 na verset 1 à 30, au moins la histoire il y a Jida. Jida zalaki mwana ya Jacob parmi les 12 là, dont Jida zalaki parmi eux. Alors un jour Jida Jacques kanisa lui que non a revendre dans un pays étranger. Qu'on appelle à Jacques moi si moko ya étrangère comme on a zalaki choua. Babota ki ne bana misatu. Babota ki mwana liboso babota mwana mibale Onan, pe moi la misa tezalaki Shela. Sikoyo, tango a koli, moi na liboso, Jida a zolaki mwasi, na mboka wana, mwasi en komoni zalaki Tamar. Sikoyo, Tamar, tango bavani na bazokola, comment, bavani en couple quoi. Tango bavandi, bon, selon la Bible, et comment mi que non, azalaki un peu méchant. Donc, Nzamba sepela qui na comportement RT, a qui kobomae. Bon, tu n'as pas boumé qui tu évité. Donc, R peut-être à Belaki ou bien à Joaki, Kamoro Boy à Koufi. Tant à Koufi, Jida a eu koebisa, moi n'année à mi balé. Onan a dit que non, ça sera mieux que non. Au bala, c'est mekinayo. Bon, Onan pandimaki, à qui a bali c'est mekinaye, bah comment faire la place moko. Mais si koyo, Onan a linga quitté à garder, c'est parce que Jida a dit que non, au bala, moi c'est un konayo pour garder comme toloba descendance ya konayo mais siko onan a sepé la quitter onan anda sala ndenge so kazo coucher na belle-sœur na yo akoma ki mwasi na ye au moins que no so akomi que no abimisa énergie na ye po abo ko na nzota mwasi ya osala nini abimisi ya bwaki na libanda siko nzamba nda osepelate lokola akoma ki ko se répéter na nzamba fâché abeti disusu onan donc onan akufaki. C'est parce que ils nous sont accouchés na belle-sœur na ye pour avoir énergie na kat ya boki libanda. Donc alinga qui te fiana abuta. Aliti et au sala ndema tam ona na kufi Jida ayo yebisa Tamar belle comme belle fille na lobi non et ça sera mais ozonga na ndako ya bapara na yo po mwana oyo yo shela mwana nanga suka azana mwana muke po abala yo. Donc, il y a aussi là que non, Jida Salini a joué ici Tamar, na, et pas papa na. Mais il y a aussi là que non, Shela a koli. Mais si quand on a koli, azomona, donc Tamar azomona que non, pour baper ça y est sous na mariage na Shela, ils ont oumela. Donc, net Jida azobanga, Jida banga peut-être, a ouais sur copèdre, moi na yona ya misatu. Si quand il y a aussi là sous que non, moi si ya Jida a kufaki moi si ya Jida konaba comme les aki chouan tant moi si ya Jida ayo kufa les aki jo moko Jida siko abane ko ton alingaki atondre ba brebi na ye tant aki ko tondre ba brebi na ye siko yo bokilo na ye wana Tamar à se maquiller donc à se déguiser comme une prostituée à télémi na nzela
Alors Judas tang azo leka asepeli na ye, azana camarade na sepeli na ye. Non, te azala ki moko, asepeli na ye alobi ke non fallait na coucher na yo. Sikoyo yeba ite ke non na belle-sœur na, c'est parce que a bomba ki longi, a se maquillé très bien moi oyo ba kuti pas le mois qui déjà bilamba na ya veuve. Allez, Judas salinini a couché na belle-sœur na ye. Comment accoucher na belle-fille na ye. Sika ko sala ke non fiona akoma ki na zemi. Akoma ina zemi soto la histoire au mona bota bana mibale na bana mwana moko liboso ko mona ezalaki Perez pe mwana mibale na banda ko mona ezalaki akoma ngiki mingai. Voilà to betara histoire quoi. Donc abotaki bana mapasa mibale. Donc et ako sala nini. Et l'homme ni na lina lobana histoire oyo. Ezali que non, ezala qu'un peu moins passé. Moi so déjà sali vie. Po yo mwana oyo yo boti ya mobali. Abala moi ndengwana. D'abord que non, ezali d'abord que non protection te pour na mwana wana. Po ezala bien que non mwana oyo azali que non mwana mobali. Ce qui aligni abanda vie na ça sera mais que non aluka moi si oyo azali mpe na génération to na tolo bakeno na ba âge na yepo abanda vie mais to ebité ya bolingisa mpe na ba caprice nango omona lelo ke no mwana azali jeune so akikuba na mama na futur azala toujours na ba problème et ya koma ke no mwana ana koma neti Mario to mona o ke no mona jeune moko bien akikuba na mama mubimba je ne crois pas dans ma balle en irumelaka. Donc pas nangeza penza eloko moko ya ko encourager te. Et voilà quoi. Mais na Bible ici Bible eza ko encourager tolo bakeno mariage on to benga mariage ya polygamie. Alors muto aza polygame azanani azali mobali oyoyo abala basi ebele. Na Bible na bandi zali au moins keno exemple to pesa neti Salomon. Salomon azalai que non un homme mais abala plusieurs femmes. Mais tout le monde dans la Bible était c'est que non moi si moko abala mibali belé. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que non Bible est à encourager mon bali moko mais abali plusieurs femmes. Mais Bible est encourageant que non moi si moko abala mibali ebelé. Nabanda na kutokota ngope na Bible et comment nabanda na lukanan vexé ngo. Token na Jean 4, ouais, Jean 4, verset 16. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là, tu as dit vrai. Voilà tout le monde histoire Oyo, na Jean 4, verset 16. Jésus akutani na femme moko boye na libulu. Siko moi si on a encore la sengema ya lobi ke non pesanga mai na mela. Moi si on a lobi ke non les hommes moko tezali entre nous na bino. Donc moi sangwa zalaki samaritaine. Donc apimeli kolomai. Kolo lobi ke non mai okunga na zanango so na pesio. Et que ça la ke non tolo bezali mai ya bomoi. Siko moi si on a lobi ke non pesanga mai ngo pona ka lisu na libulu na toka lisu mai te. Alors ça que nos discussions mon collègue c'est le d'abord que non yo ozala na mibali combien 5 pe mobali ozai na yambali au 6e ape mobali na yote siko moi ça na ABC kolabi mais comment est-ce que yo makamna na banda to yebi histoire mais na kozonga soko landi histoire moi ça no moi que non moi c'est un mot abala 5 fois pe na 5 wana mobali moko azaki mobali na été or pourquoi on a le histoire oyo? Ok, et pas ba juif, Isaac nini. Moi si oyo aza un peu tolo ba kenon na eloko moko o ezali tolo ba eloko ya soni tope o ba bengaka Eva Dabar. Basi wana bande ko pesa bango opportunité baba la mibali misusu. Ezanini, exemple obali mwasi. Mwasi yango azana ba maladie moko na nzoto. Exemple maladie misusu banda benga nefomanie. Nefomanie ezali maladie oyo mwasi atondaka te. Donc mwasi mo keno ata osali ndenge nini o ba ya kin baloba keno o meme o pesi ata kita mata o beti soki bukambe to so batondaka te.
Donc, ata okene ata 1 heure de temps, silisi na ye, bovandi moi mouke, ata bimi libanda, amoni sous garçon, sous sa coucher na ye. Alors que non, pas ba Israélien, non, c'est une maladie. C'est quoi, moi, ça ne démoile au gouvernement, na été au tikaye, a qui n'a pas la mobile, monsieur. Basi monsieur Bazalaki n'a pas perte de sang continuelle. Au moins, que non, à réglaka, izalaka, na stop te. Moi, ça ne démoile na paye. Au bimse nanda kwa libala soki akoye kobala mobali mususu basi musu bazalaki na olo bakino maladi musu banda bengango rétraction rectale na ndenge ni exemple keno azosala amour au mona keno azempe na ba déchet bakaka au mona to azo bebisa metu basi yo na pe bazalaki na droit okoye kobimisa nanda kwa libala yangana Moïse abande ko condamner bana Israël abikeno non pardon kola akunanaki bana Israël abikeno bino bakoko ya kala ba protéger ki basi na bango mais bino lelo comme que non moi ça sali mabe obimisie c'est bango ba lobini ba bio c'est parce que Moïse a ebisa ki biso que non ceux qui moi ça sali mabe okokomela e lettre ali simozong c'est pas ba parent na ye ozomona donc ok ça que non avant komela moi si lettre il faut mona e que non azana ba défaut na onga na tangi que non azana malade to asala ka ba perte de sang continuelle to azana maladie sexuelle bloc ndengwana. Donc c'est ça quoi. Donc c'est quoi cette femme qui a bala 6 fois doit bala 5 fois et même 6e mariana on collègue c'est qui na lobi azana ndako na zape mobali na yote donc ezali ka ya basiwana. Donc okoye ko boya mwasi na yo na ka ndengo so moni ke no azana maladie mo za ko déranger ke no pour bovanda couple obi ke no mama isimba te obi mise na ndako ya libala. Mais na likambu oyo etali et kobo ezate ke non olimbisa to elimbisa te et kobo selon la loi juif ezalaki il faut koboma partenaire okoboma mobali to mwasi voilà toni juste le bakeno mariage moko ezalaki mariage entre Abraham na Ketura sikoyo tango to le un peu mariage na mona gango to sali ba recherche si ce mariage Ketura d'abord azali nani. Bon, la recherche tout ça selon l'histoire ou bien selon la recherche scientifique, il y a la recherche comment spirituelle, on a Égypte antique. Selon la Sainte Bible bazolo bakeno Ketura azali keno femme moka kabima raboy. Donc femme moka yebanagité Abraham abalaki après la mort ya Sarah. Bon, tout le benan vinan ya Abraham avant to kotanan Ketura. Abraham abalaki mwasi moko mona Sarah. Siko Abraham azaki un sédentaire, ana tambola donc abandé ko mona leki ville yo ake moko yo azotambola c'est parce que yote na mboka moko ti ya Mésopotamie quoi kotaba Irak kuna komona mo Ir. Siko azotambola kenda tin Égypte. Siko azaki soka zo traverser ba frontière na yo mona soki bali bakota na mboka boye au monde a eu ça Sarah tant que comme un mot qu'on a coloba tout ça moi si n'anga le rôle qui toro magasi noté ba bon manga mais comment est-ce que yo oza ko exposer moi si na yo que non so beaucoup na ville bo olobate ozali moi si nangai ponini ba bon manga te na mona ki ngo isa un peu louche yanga ba que non il faut na mekepe ko sala ba recherche sur comment cette histoire ya Abraham na Sarah et na Ketura. Ali suga kusala ke non Abraham baki na mboka mbanda benga Égypte. Siko na Égypte wana tamba komi kuna siko Pharaon moka zaki wana asepeli na mwasi ya Abraham komi na Sarah. Ali Sarah pa lobi ono Abraham lenga zana azabudu mobali na yete azali ke non ndeko na ye. Ti e osala ke non Pharaon asepeli na Sarah abaliye. Tango abaliye akoti na ndaku bakomi kovanda na ye. Donc, selon Sikoyo, ba recherche autosala, na ba livre apocryphe, Abraham, wana zovanda Sikoyo yemoko. Abraham ovanda yemoko, mais moi si nae akoum kovanda na palais royal, et pas à Pharaon. Donc, Pharaon a sentaka Abraham, a sentaka Sarah. Donc, a chake zemi. Sikoyo na zemi wana, tango akomi na zemi, et akosala, Pharaon a ko découvrir. Que non, moi si ozane nanda kwa za moi si yabatu. Omoni Joanna lobi que non aza frère na aza frère na été, aza pena mobali na.
Aïsiko Pharaon ayo banga bi oh. Biso selon loi na biso ko bala mwasa mutute. Aye ko bimisa Sarah nanda kunaye pe abengani bango na Abraham. Abi ke no bobi mboka na ngai lokola déjà na zwaki mwasi no ok yo bomba ki sekela za mwasi no ta azande ko na ta za mwasi no donc bobima na ndako na pe bobima na mboka donc Pharaon abengani bango na mboka. Mais lokola déjà Sarah zalaki na zemi et a kosala nini Pharaon apesaki ye ba richesse ebele. Apesi bango ba ngombe, ba meme, ba chameau, ba or, biloko bele kaka. C'est parce que azalaki roi. Si ko tamba kewana Sarah abimaki na zemi ya Pharaon. Abota mwana moko mwana na komona ye Ismaël. Donc Ismaël azalaka mwana ya Abraham te na Agar. C'est parce que tant que babima ki wana comment Pharaon apesaki Sarah comment tout ba kenon ba servante quoi pour ba servir ba tela ndenga bimi donc voilà quoi. Siko tant Sarah ake kobota Ismaël tant akoli et ako sala kenon Sarah lisusu azui zemi ya Abraham. Bona na bien histoire. Azui zemi ya Abraham akobota mwana moko kombo na ye Isaac. Alors entourage ya Abraham ba sepela ki pena na mwana wana Ismaël te. Ya ko sala kenon lokola siko Abraham aboti pena makila na ye o ezali Isaac. Ya ko sala kenon entourage na to pe famille ba bi non il faut libérer mwana oyo alongwa peme na biso c'est parce que ça makila na biso te. Po il faut yeba. Ce ne ba Juif akoki ko benga na makila na ite. Mais ce que tu as l'histoire sur la Bible bétango que non, c'est comme si Abraham abota na Agar. Abraham abota na Agar. Pourquoi? C'est parce que selon la loi, aux Ezalaki na Égypte antique, Égypte akala, aux Ezalaki Kama. Est-ce que Ezalaki non, mutu aux Ezali incirconcis, jamais à koki kobala égyptienne. Donc avant obala une femme ou aouta na Kama, il faut oser la circoncis. Or qu'à cette époque, Abraham azalaki na incirconcis. Donc à koka kina nous ko coucher na agarde. Bolanda bien histoire oyo. Alors yako sala que non Sarah donc Abraham a bengani la servante Agar na mwana wana Ismaël. Donc c'est parce que Ismaël Agar azwaki lokola mwana na ye moko. Donc ba kenda ke non ko créer mboka msusu. Ti Abraham ayoti kana Sarah, ti babotaki Ismaël. Et après ça la ke non Sarah ekokufa. Tangu Sarah a kufi, sikoyo wana déjà Abraham a sali la circoncision. Yango sikoyo Abraham esenga ke non abala mwasi msusu na kombo ya Ketura. Sikoyo ndenge to sali ba recherche Ketura wana, c'est la même femme oyoyo azalaki servante ya Abraham, tope servante ya Sarah. Donc bazu comme moko ba bombi comme mususu ba bimisi. Donc Ketura comme les alaki Agar Ketura. Déjà kaka Agar apambate mais a au monde bakaboli Agar bakaboli sus Ketura. OK, kombo wana ensemble ezalaki Agar Ketura. Pezalaki kombo ya nous les Africains autozali na kombo kala Kama. Nabanda totanga histoire d'abord que non. Totanga nan histoire ya Abraham na Ketura. Ezana Genèse 25 1 à 25. Mais na okata musika. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Et il lui enfanta Jimram, Josham, Meda, Mandia, Jishbak et Shuash. Comme on peut mystique, Bible voilà. Donc après la mort de Sarah, Abraham a balaki Ketura. Mais si quoi Ketura n'est pas que non, na ba recherche auto salaka Ketura, c'est la même personne on a combo ya Agar. Donc Agar comme les alaki Agar Ketura. C'est parce qu'à cette époque, avant la moisi, il faut d'abord que non, vie na épée descendance na que non, moi histoire na donc historique na. De yamutolo ba que non,
c'était la même personne. Pourquoi on appelle cette histoire? Au moins dans la vie, so bozo fanda ensemble. Ceux qui vont côté ici déjà, et loko babengi et kobo. Et comme même moko na bino na liwa. Alors, Abraham Azaraki na baboulou, hein, qui ne soit pas bimi na mwasi na, ba comme na mboka, mon docteur banet, ça ko exposer mwasi. Ono kolobati oza, oza mumi na nga sinote, koto ba obaringa. Des autres, ça là, non, azote ka mwasi, pour y avoir ba richesse. Au monde. Donc, ça là, déjà, voire même que non, abota lisusu, moi no isusu abota makiwana, Isaac. Isaac a koba la Rebecca. Ba kesu na mboka moko boy, c'est la même histoire ezonga. Isaac a joué sa Rebecca kolobate oza mwasi na ngai ponini roi ya inabana ya ba Abimelech bilo mwandengwana akobi mensus na Rebecca ozomona. Donc c'est ça, mwasi okoki jamais ko exposer soka za mwasi na yo aza mwasi na ya ko sala ke non Sarah akina okufa ponini e kobo ese kotaki na kati ya couple wana. Donc tout le bâtiment l'adultère et son memena biso liwa. Et voilà. Donc, ils allaient conseiller à la recette que non, battre l'énergie na yo, battre la libala na yo, koningato omeka koko ya na ba jiana ekobo quoi. Ils allaient kambo ya kolimbisa to kolimbisa te, selon la Bible na ba na totan que non, ceux qui partenaires na yo asali ekobo, donc punition na moi zali c'est la peine de mort. Donc to bien que non, peine capitale. Merci et toutes de bonnes choses. Bye bye.